Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez na. Nous avons un livre à Luc 22, verset 30. Et le dit que Nabokonzi Nangali, Kolobe na royaume Nangai, nous avons un biloko kolia, pe masanga ya komela. Mais dans Révélation, Apocalypse 7, verset 16, et le dit de Anofu, Kuna, et le dit que Kuna biloko ezalité, masanga ya komela pe ezalité, pour nanzala pe et kozalate. Si vous évitez, non a salaire. Mon conseil c'est ça qui est rare. Pour malheureusement ça a yemoko. Il y a Luc 22 verset 30, il y a Apocalypse 7 verset 6. Pour aider biso. Dans Luc 22 verset 30 il dit que Damas est ça pour que kobaye zali na royaume nae. Brother, be free. Apocalypse 7 verset 16. Pour nous dit que Damas est kozalate. Boki pa ko baye ko zalate pona nzala e ko zalate mais li ke lobi mususu Apocalypse le lobi mususu même moto o azali en terre yemo kaka mokonzi Yesu bo ede biso molobi nini totiki no sur la mboko na bino bo ya na biso merci la sukaina